chapitre 14, verset 14. Yesu alobaki na mikolo ekoya Bino bakomona basakoli ya lokuta bakoya koteya sena komboya ingoma na Nzambe bokeba bondima bango te. Koyeba koteya eza kosala église te. Pokomona bango na Bible na maboko na mitema bazali bakourage ya évangile baye koluka kopengwisa bino. Bana Nzambe napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mpe mobateli na biso. Lokola bomo mesano, lokola Nzambe apesaka biso mateya poto kopesa epai na peuple na ye. Lelo susu Nzambe asepeli kopesa biso teme mosusu ya sika oyo tolingi todevelope toujours mpona kokolisa kondima na biso. Nayebi ke mbala eleki mpona bandeko balandaki ba-DVD ebimaki oyo ya liboso ezalaki le chrétien de travail, oyo ya mibale ezalaki 7e jour. Lelo tolingi tolobela teme moko oyo ekosimba lisusu mitema na biso mingi. Na yango yo oyo ozalaki ntango mosusu kobima to ozalaki kotala bafilme mosusu na kosenga na yo na bolingo na Nzambe otia nanu DVD oyo okoka kolanda mpo ekoki kosunga bomoi na yo. Yango wana tokangi miso tokobondela moke liboso kwa kokabola liloba na Nzambe. Nzambe tata yo oyo ozali mokonzi, yo oyo obongwani te, yo oyo ozali lelo ozali lobi mpe libela na libela. Tata mokili esalama na liloba na yo. Nyonso esalama na maloba na yo Nzambe. Maloba na yo wana yango wana soki moto alimeli yango mpe azozwa bomoi na seko. Tata nga nazali na nga moto instrument ya pamba oyo oponi mpona bakoteya. Me nalingi ete nkolo makanisi oyo ya ngai mayele oyo ya ngai ezala mosika au nom de Jésus-Christ le roi. Mais mayele oyo ya yo ezala kati na nga makambo oyo ngai akobimisa esunga bandeko bakolanda ngai mpe esunga ngai moko. Nakumisi yo tata mpo na présence na yo na esika oyo biso tozali. Na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi na biso nde nabondeli boye. Amen. Bana Nzambe teme oyo tolingi kodevelope ezali teme moko eza na importance makasi mpona bomoi ya moto. Lelo tokolela kati na mokili mokili vraiment pasi ekoti mokili vraiment tosala boyeboye te nazongisa boyeboye te. Pasi wana ekoti wapi? Pasi wana ebandi ntango mokili ebandaki. Toyebi biso nyonso lisolo malamu na Genèse na chapitre 3 verset 1 à 5. Ndenge nini moto azali na kati na jardin d'Eden mpe Nzambe apekisaki na moto ayebisaki ke bakoki kolia bambuma nyonso me mbuma na katikati na elanga bakoka kolia mbuma wana soki moke te po ete soki bameki kolia mbuma wana bakokufa. Me nyoka aye kokota. Ntango nyoka akoti asali bato makambo moko ya mabe koleka. Asali bato makambo mabe na nini? Aye kotuna bango alobi eske ezali ya solo Nzambe pena apekisaki nyoka ekokolia mbuma na kati ya jardin d'Eden? Mais bien bozomona yango ya solo mais mpo na ngai Satana nazodevelope moke nazomona eza ya solo te. Ye Nzambe alingi te bien moko kolia mbuma wana mpo soki bolia yango bokoyeba le bien et le mal. Mpe soki bolia mbuma wana bokokoma banzambe. Wana eza nini? Satana akosi mutu. Ntango akosi mutu atali alobi me mutu azoba makambo ya solo. Mwasi atali Bible elobi ntango amoni mbuma oyo eki kitoko mpona kolia mwasi azwi mbuma ale akamati mpe mbuma apesi mobali na ye ale. Me makambo oyo bango basali ewuti wapi? Ewuti na lokuta oyo Satana akosaki bango. Donc lokuta wana oyo bango basalaki yango wana ememela biso ngambo ti mokolo lelo tozali. Lokuta wana yango ekabola motu na Nzambe.
lokuta wana soki otangi na bible mokanda ya genèse toujours okomona bible ezoloba eke nzambe abengani adam na eve na elanga na ye mpe atie bashéribin bakoka kokanga nzela ya elanga na ye mpo bazonga susu na kati te bato bazali koyoka nzambe bato bazali komona nzambe bato bazali kosolana nzambe me bakosi bango na ntina na lokuta bato babimi na présence ya nzambe tala pasi oyo ngai na yo tokoni komona ntina oyo kati na mokili yango me na mawa ya nzambe atalaki alobi te tika na ntina mwana na ngai ya likinga jésus christ le roi aya na mokili moto nyonso akondimela ye na masumu oyo bakoko na bango basalaki na masumu oyo asalaki nyonso na koefase yango mpe na kopesa ye bomoi ya seko na kopesa ye bomoi ya sika na kopesa ye bomoi ya verité wana yali ya liboso napesaki bino mpo toka koyeba mpa wapi lokuta ekotelaki ya mibale nalingi nayebisa bino lisusu na mokala na nzambe soki otangi na acte des apôtres na chapitre nango 5 verset 1 tina 10e verset okoyeba lisusu eloko nini satana asali na kati ya bakretien ananias na safira bazalaki na bilanga na bango lokola na ntango wana ezalaki bato bazoteka biloko na bango bazoya kopesa mbongo esika moko mpo bakoka kosalisana bake bateki bilanga lokola moto azalaka toujours na posa ya mbongo kati na ye ntango bazwi mbongo bazongi epai na bapotre olie balakisa mbongo nyonso bango bazwi ndambo ya mbongo balakisi bakamati mbongo mosusu babombi alors batuli na mobali bongo mbongo nyonso botekaki bilanga yango oyo yango oyo pierre alobi epai na ananias alobi mpo ya nini satana akoti na motema na yo boye mpo oyo akokosa me bilanga yango ezalaki ya bino moko soki botekaki te bonga boye na mbongo te soki botekaki bilanga yango bonga mbongo nga ozala maboko na bino moko bokoyebisa so verité mpo toyeba me mpo na nini bokosi kaka na maloba wana alobi ke bokosi biso bato te me bokosi nzambe bible elobi ayansi akwei na mabele mpe asali nini akufi bake kokunda ye apres baheure quelques heures mwasi na ye mpe aye kokoma mwasi na ye akomi batuni bapesi na tala bosombelaki botekaki bilanga yango bopesi mwasi na alobi yango alobi mobali na yo akosaki la même chose yo mpe kokosa la même chose bokosi biso te me bokosi nani nzambe mwasi na ye akufi bato oyo bazalaki pembeni na baye mpe kozwa mwasi bake mpe kokunda ye epai bakundaki mobali na ye nzambe na biso akumisama yoka bato oyo bali bakretien biloko ezali ya bango moko yali bilanga ya kodefa te eza bilanga ya bango mais parce que balobaki solo te tala ndenge liwa ezwi bango brusquement liwa ezwi bango mpo na nini mpo molimo na ya lokuta yali molimo ya satana nde ebomisaki bango alors bible elobi malamu bilanga ezalaki ya bango moko mbongo ezalaki ya bango moko soki bayaki baloba balobi pierre mbongo mo totekaki ezalaki 2000 euros mais tomoni ke tona mwa basituation mo tokosala mwa topesa 2000 euros yango yali te mpe mwa topesa 1000 euros te topesa 500 euros bana bakufa te mpo ezalaki ya bango balobi makambo ya solo eloko ebomisi bango ezali nini lokuta yango na titre ya mateya na biso lelo tozoparle sur lokuta lokuta oyo lokola bato mingi balingaka français sur le mensonge yango nayoki kolingolela bino nalakisi bino nano liboso ndenge ebandaki na ancien testament ntango mokili ebandi mpo nini mokili eplonge na lokuta mpo bakosaki bango ntango bango ada na eve bandimi lokuta wana mpasi ekoti kati na mokili sikoyo mutu olie ayebaki andimela yesu mpo verité kota kati na ye mutu mpe alati lisusu lokuta bongo lokuta yango bandeko mawa yango eza nini baministre lokuta baroi lokuta baprésident lokuta bato ya kompani lokuta e somo yango meme na bato baoke na église kuna nde epai lokuta elali lisusu kolala nzokande différence ezali nini mokolo na biso alobi je suis le chemin la vie et la vérité mpo okota na lola ifo bakotambola na vérité mpo omona nzambe ifo ozala moto ali kati na vérité moto azotambola kati na mensonge
azali mwana ya nzambe te azali mwana ya satana soki otangi na kati na bible na Jean 8:44 bakoyebisa yo ke satana azali le père de mensonge ezala ozali apôtre ezala ozali pasteur ezala ozali mondimika okela na église soki na kati ya vie na yo okosaka même soki na osambela ndenge nini oyeba eke tata na yo ezali nzambe te tata na yo ezali le père des mensonges Satan parce que mwana alandaka makambo ya tata na ye mwana mbwa atambola lokola mbwa mwana ndeke atambola lokola ndeke mwana nzambe atambola kati na vérité mwana ya satana atambola kati ya lokuta eza mawa mingi balingami eza mawa oyoka mpe bato mingi na kati ya mokili oyoka oyo balobi ke en tout cas bitumoto wana ma combat spirituel oui combat ali spirituel ezali ya solo mais ba arme spirituelle mpe ya combat yango ezali soki otali na kati na mokanda na Ephésiens na chapitre 6 verset 13 à 18